Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bandeko na nga nyonso, napesi bino mbote mingi, napesi bino merci mingi, bino baye bosepela kotala émission Mameli ya Nitu. Merci beaucoup na bino so bo disposer temps na bino pona kotala to pona koyoka maman Eliane Nitu, napesi bino mbote beli. Ma VIP, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Moi de mon côté ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba aza na bomoi. En tout cas, kimia ezali nzambe aza kobatela biso. Mama Elia Nitu mpona oyo ayebi ngai te so eza mokolo liboso kutani na émission na ngai nasala ba émission na ngai sur le mariage. Alors kende na Elia Nitu TV okende ko s'abonner soko fini cloche mbala ofini mbala liboso osabone mbala mibale ofini na cloche pour que ozoka ba notification pour notification yango nde kolakisa soki mama Elia Nitu asala nini apublie eloko ya sika mpo eza na bato ebele babengaka mama Elia Nitu mikolo publie te non nazo publie bapublication ezali mais bino lokola bofini na cloche wana notification te voilà pourquoi bozora ba émission toujours en retard ou bien la difficulté yango bobengaka maman Elia Nitu mpona koyeba soki apubliaki émission naza na mposa tosolola mokie naza nanga kobima naokende na matanga moko nde bomongaka naza na ndenge ya mwindu boye parce que naokende ndeko moko akufelaki aa na matanga nazokende kotalela na matanga wana mama Elia Nitu boyebi ke biso bato tosala ba émission babengaka biso mingi mpona koyebisa biso masolo botala boye me nga vraiment nazalaka base na nga ezalaka conseil na bake émission na nga ezalaka mpona koconseille nanu babali te émission na nga eza mpona koconseille baye baza deja na kati ya ndako ya mabala émission na nga eza mpona koconseille bato oyo mpe basi batiki mabala babimi bake pourquoi mpona ekoka koede bango mpo mbala ya nsima soki moto azwi na ye gloire na ye ya deuxième maison abebisa lisusu te bake mama Elia Nitu abaki place boye eza boye yo moko te place boye na attribushaki nazongela lisusu te yango nde ezalaka but ya émission oyo na émission Papa pour le mariage mafinga ezalaka te makambo kofinga na émission oyo ezalaka te napesi bino surtout merci bato boparticipaki na live oyo mama Elia Nitu nasalaki dimanche le 6 septembre awa live oyo nasalaki makambo ndenge erenaka na internet fo boyeba mpe ke soki mpe makambo actualité moko boza na internet biso baoyo atobeti yango kara soki eza surtout mambo etali mabala omonaka babandi obenga yo oyo eza domaine na yo omoi osaka baémission oyo eza na précision ke préparons pour le mariage oyo baolobela makambo mabala sikoyo obeti yango kara ozokipa yango te mpona nini omoi ata na boya ata na bota bato babenga mpe na ntana nabi mais tokipa ete ozongi epai yango nde mpenza teme ya émission nanga préparons pour le mariage yango bomonaka mpe na so botali bia ta actualité ezanga na yaka na suka parce que na apprécier te ya kokota na yeba soki ndeni na yaka toujours na suka likambo se komi na suka ndenga mama Elia Nitu na yaka toza na problème moko awa bato batalaki live na ngai dimanche ntango basisi kotala live na nga eza na ndeko moko ya mwasi abenga parti ya Bruxelles ayebisinga mama Elia Nitu nalandaki live wana bien mais na participaki na live te naza na posa sikoyo tosolola na yo na explike yo ka na ngai age oyo nga nazoki mobali mpo abala ngai mpo na nini naboyaki mobali abala nga na situation naza nango actuellement alors nga nayebisaki non lokola eza koconcerne makambo oyo etali makambo ya mabala il faut oloba ngo bandeko bayoka lokola obi korataki yango live dimanche il faut oloba bande abi oui kutu posa na nga mpenza bosenga na ngai yango wana naki vraiment na posa naloba bato bayoka ndenge oyo olobaka du vrai du vécu naza vraiment na besoin bato bayoka expérience na ngai nakende kobenga ndeko na biso wana lokola tosololaki na ye abaki nabenga ye nazobenga ye aza na Bruxelles nazobenga ye mpo tosolola natya na haut-parleur bino moko boyoka ye na matoi na bino moko makambo oyo ye akoloba mpo na émission. Allô? Oui, allô maman, bonjour. Bonjour maman Eliane. Ça va, vous allez bien? Toza bien na ngolu na nzambe na bino pe. Ça va kimi ezali. Ndenge na bengi yo boye na na haut-parleur, ndenge bengaki nga kozaki na besoin de participer dimanche mais malheureusement la connexion ekataki. Lokola baki koza na besoin ko pesa expérience ndenge maman Eliane tolobaka, tolobaka c'est du vrai, c'est du vécu. oyebisaki nga bo mpona expliquer moke na bato olobi na nga ke par rapport ya âge ya moto akoki kobala par rapport ya mwasi abota to mobali abota yo oza na expérience wana olinga kopesa expérience ya vie na yo alors natikeli maloba mpo bandeko bazoyoka yo omeka koexplike bango soki okopesa kombo na yo kaka yo mais na précise bien ke ozalaka na Belgique soki okopesa kombo kaka yo soki okopesa tanto oza libre ya kosala oyo olingi essentiel ezaki message na yo epasse bandeko bazoyoka yo soki okokoloba
Ok, merci beaucoup pour la parole. Napesi batu nyonso balandaka yo mbote, batu nyonso balandaka préparons pour le mariage. Nebi ke bati nyonso mwasi olinga mission opo ezolobela likambo etali libala. Na sepeli mingi par rapport ya makambo oyo ezolekana na internet, c'est vrai nazalaki na mpota kointervenir mais moyen ezalaki te par rapport ya connexion ekataki. Bana koloba boye na ba jeune fille na ba jeune voilà ba jeune fille même ba jeune femme oyo basi bapusani en âge maintenant babali te baza na mpota ya kokota libala. Na kopesa conseil boye bonga bapesaka oyo oza nango nga na kopesa témoignage na nga nazalaki mpe jeune fille lokola ba jeune fille nyonso na ndako ya baparent na nga mobali ayaki mpo abala nga tosololaka ayebisa nga eloko te nga mpe nalingaki ye mais ntango naye koapprendre kaza na bana série wana nazalaki na 25 ans d'âge etouche nga mpo eza age oyo bazolobela sikoyo eza age oyo nga mpe nazalaki nango série wana naza na 25 ans age jeune fille nyonso ndenge ezalaka mpe vierge namoni mobali moko ayelinga me aza na bana natalaki na papa mama oyo bato te na nga moko namoni ke na osupporte na nga bana motu mosusu te nanu nabota te nanu nayebi mibali te nazoke libala sika na bana ya motu mosusu na bando bokola na motema oyo yanga nakokaki yango te naboyaki libala wana kaka mpo na raison wana raison mosusu te kaka mpo mobali aza na bana nalinga nakoka te nazalaki nanu mwana soki eza age oyo nakomi lelo peut-être nalinga nandima mais age wana nakokaki te yango wana nafandaki na ngai makambo so eleki mais suka loko na mibatelaki ya mutu yeza komibatela soki yo oza jeune fille lelo libala ye te mibatela kaka talela nzambe te moto apesaka libala ngai lelo naza na ndako ya libala naza mama bana soki mosusu akufaki te nde naza na 4 bana soki alekaki te nde naza na 4 bana naza na ndako ya libala mobali mpe abali ngai mwasi na ye ya liboso tokutani bongo na vi ye abala nanu te nga mpe nabala nanu te mais baage ese epusanaki ba 30 d'année ye mpe akomaki deja likolo baage ese akomaki kokoma ape près ba 40 ans mais akomaki nanu na 40 ans te mais alingaki kaka mwasi oyo nanu abota te donc mutu na mutu aza na choix na ye mutu na mutu aza na vie na ye neti makambo eleka na internet mikolo ngai conseil na opesa na ndeko na biso mwasi eza ke azala pressé te atala lelo soki abali papa bana ebele bongo est-ce que osupporte yango mpo soki nano obali te motema eza kendeka nano expérience na yo moko ndeko tie na de côté loba nanu yo moko olobiki na 25 ans ndenge oyebisaki nga na privé ke 25 ans obalaki te oyo kobala après 30 ans olobaki na ngai ke olingaki mobali aza na bana mobali aki na bana oboyaki mpo motema no olingaki okoka kosupporte to obokola bana ya motu mosusu mais mobali na yo est-ce que mobali oyo obalaki mobali obalaki obi akomokoma na ba 40 ans ye mpe abotaki nanu te abalaki nanu te na vie abalaki nanu te azalaki mpe na mwana te azalaki mpe na mwasi te nga nde mwasi na ye ya liboso akotisi na ndako nga nde mwasi na ye ya liboso abali epo ayebisanga ti lelo arepeta ngai na vi na nga nakobala mwasi aza na bana te mwasi azomibotela nga naya kozwa bacharge wana ekoma na mutu na nga nakondima biloko wana te aboya yango na vi na ye mobimba abi ngai jamais nakobala mwasi oyo ase abota bana na libala mosusu ngai naye kozwa bacharge wana aboya yango sikoyo natunaka ye pourkui olingaka bongo te abi soki olingi ozala bien mpo eloko azoloba eza ya solo ngai naye tofandi bien toza na makambo te ke o mama mwana alobaki boye eya kokende kopesa mbongo mpo tozomona yango na bato ebele baolelalela awa mwana ya mwasi mosusu obotaki na ye mwasi no ya ndako respect eza te azoluka eloba makambo ebele mpo baza awawawa na poto eza ata kofandaka na bango ndako moko te me bakobanda koya toke congé pa papa weekend tokende pa papa weekend kuna nyonso wana eza baproblème bokozala mal à l'aise na kati ya libala na bino de préférence bamona mabe na mosika ngai na kopesa conseil na bato nanu babali te zala na kinya sambela nzambe opesa mobali ya vi na yo mpo ndeti nga nazomisentir à l'aise ke nalata mpenza chaussure ya likolo na nga nazalaka te ke o boye mwana wana ntango akoya awa amemi makambo na bino bozovivre akepesa mama ya bango ya libanda o mama mwana aza na nsima wana aza na se wana abengi na minuit na 2 heures mwana azobele makambo wana nyonso ememaka trouble na foyer donc mpona koevite yango oza
oza jeune fille nano bota te zela mobali ya vi na yo akoya soki ka omibateli secret yango wana kosala no mobulu te ozosala na katikati okanisi bamonaka yo te biso tokanisaka bazomona yo te me bato oyo batalaka biso bazali ngai nazopesa expérience na nga nayebaki te bato balandelaka nga epuis nazwi libala par rapport à témoignage na nga mobali amona nga te ayoki ka témoignage te mwana mwasi moko boye tomonaki azalaka bien aza mobulu te aluki siko amona mwana mwasi yango aza ndenge nini ntango mpe amoni nga mbala mo motema etuti omoni témoignage eza mpe eloko moko ya motu ye ya kobatela na vie kosala mobulu te na kuzu okanisi bato bamonaka yo te soki osali bongo nde obebisi vi na yo so olingi okota libala ya bien ndeti ngai nazoloba boso batangi basi oyo baza na kimia na mabala na bango ngai na kotombola mosati nakoloba nzambe apambola nga malgré nabala na batrentaine peut-être naleki bao babala na ba20 ans mais lelo baza komilela komitungisa baza na kimia te me ngai mpenza nakomisa nzambe kote wana mpona nini mpo nazalaki fidèle nayokaki toli ya baparent nanu yaya na ngai apesanga conseil adi soki olingi ozala mwasi malamu kondima te mwa mobali mosusu ayeba nzoto na ye kolinga kozwa bakado ya bana mibali te ntango ozwi opesi occasion mpo abanda kosakana na yo akozi ya conseil ya yaya na ngai na baparent na nga yango nafandaki nakangi makolo na nga na nzambe na nga ti aye kopambola nga na libala na nga ezalaki esengo eputa mama asabalisi bayaya mosusu me ngai mwana suka ya bana ne ya basi ntango nabalaki ezalaki so esengo makasi pourquoi parce que na mibatelaki naboyaki kokende gauche à droite naboyaki kosalaki baninga babali mpo talaka na 25 ans naye kobala na 30 likolo baninga mosusu bazalaki kobala soki nazalaki presse ya koloba te ngai mpe nakende kame ngai nakende esika moko boye ya bien te donc ndeko aza na posa libala atalela nzambe akanga makolo surtout wana apesa nzoto ne respect mipesa nani yo moko respect mobali alingi asimbo na nzoto bino stop oza na droit wana te ozomona mais soko milese faire sikoyo natunana pourquoi mobali wana eka na bana mibale sa passe mpo ni mpenza oboyaki bana mibale kami oboyi mpenza oboyi libala mpo mobali ana bana mibale pota bana mibale sa passe oboyaki pourquoi yaya oyoki nde nayebi so na age wana flair d'age age wana mpenza il faut obali okoti na libala nokoza na bino mibale tiza basungi ozizemi oboti mwana oyo ya liboso mwa elengi wana ntango oboteli mobali mwana liboso mwa elengi nga na motema na nga eza ya nga eza ya motu mosusu te bato mosusu bakosiporte na bango me ngai namonaki ke bana mibale nayebi bango te basi bapusanaki nayebi bango te nabanda vi na ngai ya bolenge libala sika na bana namonaki na okoka na nga te yango naboyaki na nga yango naboyaki merci lokola nga na obima na oke matanga moko boye est ce que loba soki ezali oloba na kasi bato bayoki mpona kolimbolela bango su bien so oza mwa likambo ya so bakoloba nayebi te so opesa mpe mobali nango bizu je ne sais pas ka yo moko oui opesa mpo bana na nga balandaka nazopesa papa na ngai lelo mama eliana oyeba mobali na ngai papa obotanga kombo na mpoi nabali mpe mobali kombo na mpoi donc mobali na nga kombo na nga echange te nazaka mpoi otikaka obala ndoyi na yo nazopesa sheri na nga papa leona bato bakoyoka bayebi biso tofanda na belgique naobomba na nga te naza na nga na belgique na la louvière mobali na nga papa mpoi leonard mama na evodi mama na onyx naza mama bana napesi bana na nga bagros bizu mobali na nga gros bizu mama na nga aza na allemagne kuna na papa na nga ndenge nayebisaki exemple mpe na ozo eza ya baparent na nga babala na bana mike bafandi ti lelo mama azalaki na 15 ans papa na 19 ans lelo nzambe abateli bango mama aza na 82 ans papa na 86 ans mais baza ensemble omoni exemple à suivre yango wana merci c'est ça quoi merci papa aza te so papa akina bi ata mo liloba moko aza te papa aza mwa musika yango wana d'accord likambo te merci beaucoup en tout cas napesi mpe merci mingi ndenge otaka émission ya préparant pour le mariage et puis na courage oyo ozwi mpo bato mosusu bakokaka te ndenge mpo olobi ke oloba obombi mpe te obi ovanda na belgique ovanda na louvière otangi na komba mobali boyo moko mono nani bato barapoa siko otangi komba mobali nango na Facebook kombo na eza Priscilla mode na ndako na nga na ville na biso tofanda babenganga Prista ok
Priscilla Mpoi. Ok, merci maman na tiki yo, hein. Merci beaucoup nzamba batela nzamba pambola. Pesa papa babizu ebele embrasser lenga pa bana o batala kanga na embrasser pe bango. Merci beaucoup. Ok, merci. Bisous. Bisous Bye. ma belle, bye. Quand on a le bac pas na biso zaka du vrai du vécu boyo qui apesi comment na bi Priscilla avant na Louvière Priscilla Mpoi avant na Louvière a benga ki po le bac jeune fille nyonso oya Monica zana na se à 30 ans kozana motema presete ko welela no ko bala te yeba ke nzamba ko sunga okobala na yo ye alobi ka zoki libala na 25 ans kuta lobaki mama nitu nazaki vierge mais na boya ki libala ko kota libala mobali aza déjà na ba alobi bien ke za motema na ye motema na baki te na motema na nga na koka te na bala mobali aza deja na bana kobokola bana mutu mosusu na koka na ngai te na boyi na nga libala abi bato balobaki vraiment komi na 25 balingi babala yo lekisi libala ka boyi maloba alobaki na nga na privé okomi na 25 abi na boyi nalingi te parce que kobokola bana ya mutu nga na koka na ngai te nazelaka ata na nga ekokoka abali 30 ans après et puis mobali abali ya mobali ayebaki ete mobali ayokaka lisolo ke jeune fille mwa kitoko ya bizaleli malamu azalaka kuna ainsi de suite na ndenge babala abike mobali na ye azaki na trentaine mobali déjà akomaki pembe na 40 ans kaka nde boyoki ndenge alobi wana alobi kakangi mobali mpe de son côté alobaki ke ye alingi na ye kobala mwasi oyo abota te pourquoi maloba alobaki na nga na mwasi ko abosani alobaki nake mobali wana alobaki ke alingi azala mbanda na papa ya bana wana te soki aza na bapapa ya bana wana ntango babano aya kozwa bana na bango moke mwasi akoma o mobali aye kozwa bana na ye moke koyoka o naki etika bana anniversaire epa papa na bango moke alobi mpona mobali na ye amwa neti ye na mapapa ya bana bakozala lokola bambanda soki akufa na ye ça passe mais soki aza vivant bakozala lokola baza bambanda ntango banotala mwasi na ye bana mwa lokola mwasi yango wana mobali mosusu pourquoi parce que bana baza na kati wana ekoma ovandi bo telefone oswana nani papa ya bana abengi toyebi te papa ya bana abengi mpona kosala nini kopesa bana ne mbote to koluka bana na ye bref donc apesi expérience na ye ya vie mikolo mpe eza kaka boye soki omoko oza lisolo ya kobeta mama Eliane olobi yango na voi na yo mutu ye moko ayoka yo komatika ya interprétaki yango mabe tokosala kaka bongo obengi ngai numero ya telefone na ngai ezali 06 15 31 69 90 obengi ngai opesi explication na yo après toposte bato basali nini bato batali ba jeune fille bokanga makolo na bino ba jeune fille bokanga mitema na bino ba jeune fille botalela nzambe bosambela nzambe nzambe apesaka biso motema na biso elingaka pena o monoko na biso eza kosenga alobi ye alingaki mobali oyo abota te mobali de son côté abaki alingi mpe mwasi abota te nzambe atali mwasi koto abi yo olingi mobali abota te atali mpe mobali alingi mwasi abota te asali miracle akutanisi bango lelo baboti bana babalani bana bana misato babalani baboti bana na bango le panier circule encore rien ne sert à courir na vie retard ezalaka te n'est jamais trop tard dans la vie ceux qui moto za ko vivre pas mabomo ezali pesa nzambe merci l'espoir vivre pona lelo to suki wana nde na lobi na bino kiki nazo bima nazo kende na matanga quand neno baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalusakuma nzambe alubeshele bana betu bons bye bye